Mbote na bino bande ko batali bino nyonso goza branché na Canal King télévision bino nyonso bozili baku ya kolanda émission sportive tolobela masano ya mokolo ya lelo jeudi 5 février 2021 na zane sengo vraiment ya présenter bino yango pambate boyebe malamu ete sport ezali ebele masolo ya sport ezali ebele en Kinshasa na sibo ya Cameroun na mikili ya Bodo oui malamu ete match ya demi-finale ya CHAN ya demi-finale ya CHAN 6e édition ya championnat d'Afrique des nations oyo betamaki hier na stade international ya Limbe et puis na stade Amadou Ahidjo ya Cameroun wapi na première explication na première demi-finale Aigle ya Mali bango ba validé ticket na bango na finale ya CHAN 2020 grâce à victoire na Brona bati Robi 5-4 ligoso ya Basili national ya Guinée kasi na deuxième demi-finale Camerounais donc ba Lions indomptables ya Cameroun bango ba s'inclinaki 0-4 ligoso ya ba Lions de la classe ya Maroc match on est avec na stade Amadou Ahidjo ya Yaoundé bandeko batali awana émission na biso na kozalanga moko te nazana bénéfice o tozana bango potobeta na bango masolo mingi ya AS Vita Club ya Kinshasa bango banani tozali na ndeko Wata Ngumba oaza chargé ya communication ya province ya V Club Changu et puis toza na ndeko Aimé Kabamba ya za président de section je suis VA toujours na province ya Funa toujours juste na ndeko JP Ditutala ya za chef d'antenne na niveau ya province ya Funa wana et puis tozelika moi de la femme te protocole za maman na tolo ba sango yi ya défense baba ndeko na biso basi baleka na pe na émission tolo le masano ba ko za bazami balé toza na Zinazi ya za trésorière na province ya Funa et puis toza na NATO Matondo aza chargé à social et logistique kaka na province wana ya Funa bangonde bakoza ba invité na biso to kusuna bon par rapport ya AS Vita Club de Kinshasa boy malamu ete 3 clubs congolais au bas engagé na ba coupes interclub ya CAF Kotanga bazembe na AS Vita Club on va kota déjà en liste na semaine ya les 12 les 13 les 14 wani kozala ba match ya première journée ya phase de groupe ya Champions League saison 2020-2020 et puis d'arrêter monter un peu mais pour liste à la semaine le 12 le 13 monsieur Al Etiad Benghazi il y a Libye déjà la sensibilisation déjà dans l'état généraux nous sommes déjà comme il est malade alors tout le l'émission on a ba image il y a match il y a liboso il y a demi-finale où betamaki hier mercredi na stade il y a Limbe Wapna Ezalaki Mali a betaki na Guinée score final 0 na terre na 90 minutes il y a match disputé puis na ba séance ya tirobi de Mali a longa qui na score il y a 5 tirs contre 4 donc Cameroun père organisateur est éliminé Cameroun ou Angola qui RDC étape il y a quart de finale a vu vraiment carton 4 buts à 0 donc ce sont des choses qui arrivent alors kakana chanwana singeli ba finale les après pour na mokolo ya samedi 7 février na stade Amadou Ahidjo ya Yaoundé kuna kakana Cameroun kasi petite finale ezali kasi petite finale des alliés pour na samedi 6 voilà donc février puis finale et kozala pour na les 7 pendant les 7 na stade Amadou Ahidjo na 20h juste donc voilà CHAN économique okende na suka sengeli ba ke RDC Zaki éliminé l'étape ya quart de finale na sima ya basango ya CHAN nde na zundingisa okota ba invité oyo na uti kotangela bino awa eza bandeko ya AS Vita Club ya Kinshasa Wata Ngumba pona Changu Emeka Bamba pona Funa JP Ditutala pona Funa toujours Zinazi Funa donc bango nyonso baza tozana 4 représentants ya Funa et puis un représentant moko ya province ya Changu ezali bongo Wata Ngumba alors Watangumba, bonne santé. Oui, très bien, très bien. Ndeko nanga Jojo, naza bien angolo nzambe. Vraiment, samba pesi biso pema oyo. Ndetoye awa pona tolobela to panzantele pona avec l'équipe à bas supporter belé. Le monde to la tiki toko boye.
Nous avons un message mon retour ni to pesa. Non, on est là ça mon voilà tikito. To la tikito pe to la ta kito. Très bien. To monika vous est identique à l'union so basi porta vita lele asika to ebi to zako zo ba précision nyonso awa par rapport ya lele oyo calamité. Alors avant la base de comme sous maloba toujours on a une image to kendo kotala mon collègue samedi dernier présidente de la coordination AS Vita Club ya Kinshasa Christine Kazadi et asalaki descente munene na province ya Mwamba kuna akutana kina ba supporter nyonso ya pe club au bazomi na province ya Mwamba kuna atelisaki bango vision na ya 3T et puis a ebisaki bango et pourquoi ascender et CGS na ba province to langa yé na micro ba reporter na biso to zonga po to continuer ce qu'on avait fait na biso to là. Vous remercier du fond du cœur, parce que depuis que j'ai été élu le 1er juillet 2020, tous les supporters des 4 provinces de Kinshasa n'ont cessé de me féliciter, d'être solidaires, de me soutenir, de m'encourager et très souvent de venir me voir pour donner leurs conseils. Vraiment, du fond du cœur, je vous remercie. Mokamba ezali kopesa Mama Christine Kazadi coupe. Voilà, belle organisation en tout cas, na part il y a province, il y a Mwamba na Kotanga Papi Makwanza na vice nae Alain Luko, pourquoi pas bande connaître sur Toms, on va faire ça na lambo et monane et puis pesti présidente il y a coordination avec club maître pesti Kazadiko pour na hôtel c'est que bango na niveau ya Mwamba ndeba ko pesa ye coupe ya Champions League africaine. Voilà. Kabamba. Bonne. Timeli le bonio. Le bon micro vraiment. Merci vraiment ta d'émotion à Paris au donc bonio. Oui, santé biso pour tout à qui top. Après bah non moins déjà de télévision chaque jour tout le bel masalo. Tout ça ngaraté, nous avons commencé à la grâce après ça la santé et ma casse. Alors boni province d'Abino ya Funa. En tout cas, province d'Abino Funa nenga oyebi débat la kilabena ki Funa dans miroir la capitale de la ville de Kinshasa. Donc, côté la en tout cas, on a rappelé que le président de la section, je suis VA à niveau de Funa. Oui, je suis VA. Tant que je suis VA, donc on a sa vita. Donc, je suis VA dans sa vita. Donc, tant que je suis VA, on a vita. Donc, peut-être en français, mais là, je suis VA dans sa vita. Ok, tu n'es pas un déco JP dit tout à l'heure. JP. Oui, déjà, on a habitué à tout le Belamassano, Banté, Boye, on a financé Banane, on a banque Banane. Chef d'antenne à Dissika Funa, représentant légal, il y a section marché, donc la série continue. On a représentant légal, il y a section marché, chef d'antenne à Dissika Funa. Oui, il y a bien ma solo tout le Belavé, on a doyen, donc.
Premièrement, nous remercier va continuer sur le canal Kine, les amis du Sonelo, remercier sur va continuer sur avec club, la présence sur le CP sur le district pour le coup Mamakasi avec 15 608 80 000 respect Maman Bessine Kazadi. Merci Ndeko. Alors, tout ça na ba maman ndenge na tangaki awa, tout ça na zinazi yaza trésorière ya afunana nato matondo. Alors, zinazi. Bonne. Malam. Tala vraiment batna banda quoi. Vous allez bien? Naza bien, ngolo nzambe ça va. Tala nga tout ça na kata vita, nyo ça bien. Alors, yo banda ko comme ça vita quand na bota mana ki mkolo kaka toka ta ngoni vite ziko beti final na 2014. Eza impossible na banda vita na ki mkolo boy, hein? Nga naza na ngambo wana te. Naza vécu bien ya makila na bandi vita na bota mi na vita, nazokola toujours na kati ya vita. Tozo sa musala ya vita na kati ya équipe. Naza supporter ya solo na kati ya équipe na ngai puis nazo sa musala na kati ya province na ngai ya Funa. Voilà. Vous savez que dans la province il y a Funa, je crois bateau ba deux bateau ça na place de ça la kandi ba confirmer ce qui est solo vraiment ça donc pe na ndeko mususu nato matondo ya za chargé ya social et logistique ndeko nato mbote alors ebisi biso akoza chargé ya social et logistique okoyebisa biso social na logistique mosala na o nini na niveau ya Funa wana social osalaka nini et puis logistique osalaka nini. Bon na kati ya avec le na ba bureau na biso toza ba place nyonso o tosalela ba président vice président trésorier secrétaire nga na chargé ya social na yebi social ndenge na kati ya Ngomba nazana pona kolandela baka ya batu nyonso o bazana biso longo to travailler na bango pona kolakisa bolingo la kati ya vita eza teke muto za quelque part azobela biso to éviter donc bolingo wana to lakisaka faut kolandela ba supporter nyonso bisika bazali na bandako na ba famille ko eba etani bana ngo est-ce que bolandela oui na landela ga musana sala na landela ngo bona ko ya pambatela za charge sociale ko eza musala na sala na landela. Voilà, c'est quoi tout côté vif du sujet aux ezali bongo boza ba supporter il y a avec les mêmes na ba province banda président de la coordination à Kabolaki ba province wana sendaki CGS en 4 parties watangumba sikoyo bino na changu kuna boza ko milenge na ndenge parce que ba match déjà ils sont ko banda avec les ba banda vendredi je crois na équipe ya Simba. Oui, et ça vendredi 12 je crois na 20h na stade de Martyr awa bino na niveau ya changu kuna bosa kominenge la ndenge nini po ba supporter ba kodaki. Merci mon pandi sango ya liboso na pesi na ba continuer surtout ya 4 provinces avec les Bazolanda monsieur Guissé Kama monsieur le maire Yantele mon président donc il y a des présidents ya province ya Changu oyena Funa hein les géants incontournables Fwamba Eric Fwamba yakala hein OK na Mwamba mon vieux kapima kwanza wata OK na Lukunga te teleza ngonga soki muninga oui répondre à la question la pesimbote Moïse maele sala bon ndeko nanga tozo milengela ndeni tozo milengela bo biso avec les membres se banda pa na biso pour toza premier club le sentiment on a fait papa na biso Mobutu atonga stade Martyr lokuma vite Léoparia tuzo milengela boye bana nyonso to ya Changu tuzo ko milengela tuza na ba stratégie o ba kondi ya province ba pesi chaque section ba kota la match et pas na bango mais le vendredi wana le 14 le 12 na 16h lié ezali tokozonga le susa tokoyebisa bato place ba kokotana mais mingi tozo ko lobela lelo vente ya bilo ya bavares tolati na messe tozalango ya action de grâce lobby messe wana de messe action de grâce lobby ezawapi ezalina Saint Joseph à l'occasion ya nini messe eza à l'occasion ya préparation ya match na biso ya les 12 donc rentrer ya football ezala totikali na match moko malgré ba poussi yango na côté tokobeta na manyema union. Alors tout sangisi sikoyo rentrer wana nde biso avec club local les équipes et salama na basango pe to zabana ya nzambe biso to saka nzambe yango monaka
avant tobeta bale nzambe anuki sakambula pona kodimine mulunge bato batokate donc tozabana nzambe ekipa mapambolo yango na profiter l'occasion de komopandisa ngo na bengi bana nyonso tu ya changu o balingaka avec club o bolingaka avec club les 12 na Simba obi Simba na ninga yobisa nga pasi pana bango et cette fois-ci na linga profiter pe na occasion na yobisa bango bana veya boye ba ke Simba tozo betale awa les 12 après les 12 mukola match retour ngala okende 4 jours avant sur autorisation ya maman Bessin kazana équipe mobimba donc il a yebisi bino lobito ya ebele to ebele lelo omone tozo travailler ensemble province Tango Funa Lukunga Mwamba biso tozo travailler ensemble pour la souci ya club na biso na yango bona profiter sous l'occasion on a yebisa bato va raison na lati OK na Tango sikoyo ezotekama sima molangi ya koka na liberté okuta mama Claudine ekulu azawana azoteka bande ko mususu ya Funa ata ozayo morote et non wana kuna bato muzuna kutabolo ya bamba bande ko ya Funa pe merci alors tozana aimé kabamba ndenge tolobi ya président section je suis vers club alors ndeko aimé bato bamoni bino na télévision bino tu boza identique molati ba paris morobo est-ce que eza ba paris moko salika uniquement pour boleka na télévision to le belo masalo to yango nde peneza oyo ba supporter avec club ola ta saison en tout cas ndenge ndeko nanga to le ba awa vita eza club moko na mboka oyo vita to attend ça la paris na ndabote la paris moko ya quelque part ba paris to la paris a photo quand ba vita za bana mbongo solo ba paris oyo to na partenariat na mona mboka ça affecta mboka la biso a beta boyebi kombo na ye Sedi Bakambu yenge muto na partenariat na ye alati si last avec club ba paris oyo ya photo ya paris mona simanda côté o muto mo sala quelque parté ya paris ya bana photo donc so la ti paris oyo pour sentir qualité nango na tâche nango donc so tali tâche nango ya na doubler na kati paris pe na doubler na kati donc c'est bana photo OK aimé oui il y a la permission donc comme ça on fait pour la biso vous alors JP yo côté na yo pour nous avoir Paris neti côté na yo ba single basani ba koleka wa ba ya et pas na yo est-ce que côté aux ala na siège moko o ndengo lobi oza chef d'antenne na yo kuna ndenge ni ba kosala merci moi la c'est plano pour ça tout na bien bon nga sur la bine za chef d'antenne d'ici ka Funa na ebeta ngonga na pesa lié parce que ba la Varese donc ndeto za bo lelo jeudi samedi soir il y a centre-ville place des artistes na 7h et au coup tu as déjà mis en place na biso place hôtel la Varese na centre-ville place des artistes na Victoire au coup tu as mis en place place hôtel la Varese le tozawana so il reste 12 € au coup tu as monté pour première promotion la émission tu veux oh ça va faire visibilité mais non mais le temps qui déjà de show il est 13h la place des artistes au coup tu as monté voilà toza na bande ko avec club toza na bango suka bande ko batali na fongoli téléphone boko benga boko poser ba question boko poser ba question par rapport ya ba moi ba des thèmes sous bosa nango besoin alors na sima ya descente ya Bestin Kazadi na niveau ya province ya avec club moi amba 4 présidents provinciaux oyo ba composaka ba province wana kotanga Papima Kwanza Fuamba ndeko Moïse et puis na ndeko Augustin bango basangisa ki ba supporter nyonso avec club hier mercredi 3 février na permanence avec les ozomi na 16e prix limité kuna bakende ko luka ko arrêter ba stratégie ndenge nini ba ko banda ko beta Coupe d'Afrique saison oyo to na bango na mika ba reporter lelo lokola mama Bestin Kazadi mutu azali présidente ya avec club biso nyonso ba supporter esengeli tozala na se na ye tozala kati na vision na ye vision ya mama ezali biso ba supporter na ye na niveau ya coordination tozala pembeni babengi yango na français
politique ya proximité kozala pembeni na base yango ascende ba province oyo po soki information euti na base ekweya directement epa ba président provinciaux oyo elekanaki onga mutu nazalaki mutu ya président Fwamba oyo nazalaki mutu ya président Papi oyo nazalaki mutu ya président Boye makambo wana abu Pierre biso nyonso tozonga mpona couleur na biso vert clair eloko esangisi biso yango oyo ndeko na nga à quoi sert na président Fwamba aussi longtemps que toujours partager na ye même couleur bandeko na nga so bolingi tolonga oyo eza motuya ezali biso nyonso tozala bomoko biso vita préférence na biso ezalaki tobeta match le 13. C'est ce qu'on avait notifié na CAF tobeta match le 13 parce que c'était samedi. Nous avions souhaité que nous puissions jouer ce match le 13. Mais la CAF nous a imposé par rapport à retransmission à match. Parce que nous présentons le match total en collaboration avec Canal+. Canal+, a une retransmission avec le match Afrique T. A un programme Soussou. biso nyonso basupporter totalaka baide oyo mama ye nango alobi ke biso nyonso tosangana po tokoma na objectif oyo eza liboso toza na vision tomona nini apropose batitre apropose nini na foot apropose ligue des champions susi na biso tous les supporters ezalaka te tobénéficie titre yango batalisi biso ebo supporter lokola mama atalisi biso titre biso nyonso tozala uni po tozala. Voilà, on est à réunion au Gambia, ma province, avec les 4 provinces, on a passé hier, on a permanence, on a passé là. Kaka, natina, ba match, na ba on est bazong la phase retour à l'inafut et puis la sensibilisation, oui, qui est ba match, c'est toujours à 8 clubs, moni wana kobana na papi, ma kwanza ndeko Moïse, ndeko Fwamba, puis vice-président ya Moamba Alain Loko aza kola la taza ko travailler Tongo pourquoi pour na koluka toujours province tabango kende li boso klende na Irène Maïtidi donc on est ensemble nayo voilà Watangumba maintenant avec les de Toloba akobeta le 12 na équipe ya Simba alors match ça huis clos siko yona chango boyo kaninde est-ce que bokozana place mo bo bengisa ba spontanément sur avec clair ya niveau chango ya otala match na tout bo beta ka ba fanfare mo sensibilisation mo ba carnaval mo ko ezana na niveau chango na pour na ka ko alerter ba tunyo so ke avec ba zo beta bien que boza bien que match za week lopi eza na butu makazi za na fin pour na komilengela pour na les 12 pour la carnaval les alliés pour la 4 provinces carnaval les alliés je crois le bio zalaki na biso lokoloza vraiment mobandi sango ya solo ya matsano oyoka ki ne ba konzi ya comité général des supporters balobaki bango 4 et vraiment ba décision c'est pour cela on zomona ba ndeko tout bazola nanga na tiang lelo toza na réunion na quartier Bibwa na motel Mongoma toza na réunion ya mutuya pour la komilengela ma messe lobby na Saint Joseph na makambo ya match wana donc sensibilisation ezaboy mukolo wana ya les 12 à partir à 16h bato bakokutana na Itaga biso nyos na otokuta chango na ba fanfare na biso tokeiti wadi biso niveau ya équipe za niveau likolo ya matali susu tokoma kovanda na hôtel Béatrice tala ka ba niveau wana avec les mutum kwa wezali kambo mbongo na biso no tokende kuna tovandi na gare centrale mutu akoma na kati ya hôtel te ba joueur tangu kaka bisi ya ba joueur ezoli misamutu biso na ba moto na biso na mituka na biso na hélicoptère na biso na ba fanfare na biso aller tout droit to escorter équipe na biso ti na libanda ya stade lokola pe tozaka bana moko botosi bana veya to suki na biso ka libanda wana poto motiver ba joueur na biso tamba kokota to réanimer sko Simba to la kisaye bon aza pe moi mbula wana profiter moi occasion wana pour ndenge zalaka pour ezala no équipe en Zambie donc organisation ezande ngona ya moni mess le bien que na Saint Joseph to kozala wana na Kalamu bato bayebi en face ya commune ya maison communale ya Kalamu to kozala wana déjà lobby à partir à 15h
donc tout ça on a respect à mon église catholique biso to respecta ka to kozala wana donc sensibilisation eza makasi ndeko na ngai pe awo nde tozawa na canal qui peut-être to kolekisa ka mois 2 jours nde mon équipe o ba konzi ba poni to bando zalawa chaque jour pour na côté ya eloko mon bolimo avec les nde o mbongo zo kende tout droit avec les ndeko jojo tout droit avec les au sombi ba réseau na pour la petite non cause direction marketing mais biso négociation mais na profiter occasion boy na yoki el moko libanda na wakulwa ulingo tunangali kama Cédric Bakambu oui c'est to yoka ki Cédric Bakambu a commis ce président de section foot na niveau avec club a commis conseiller Cédric Bakambu a commis conseiller ba joueur to éviter ça ndengeni bien que ça habilité vraiment te pour expliquer so voilà na ke na woli kolopo ba konzi likolo ba autoriser ngate ndenge na bisa bato omoni football ezali business ndenge ba America ba benga ngo business siko ndenge toza awa business wana ezali Cédric Bakambu asangisi makanisi na numéro 1 ya avec club asali partenariat avec club asali avec club Varese kitoko ya haut niveau première qualité Varese ezake ozala douleur tant ozola tango bala moko douleur esili OK ils ont compris ils ont la masque aussi c'est partenariat avec club na Cédric Bakambu OK les affaires ndenge zala kalelo OK ina équipement moko boye obandi kolata mais sikoyo neto zali awo kola mama azana vision moko ndenge ayebisa biso bientôt Vita akolata marque Vita pe bato mususu babanda kotsomba yango balata marque avec les yango moni en collaboration na Bakambu yango moni kotoyo Cédric Bakambu kotoyo Bessine Kazadi donc ils ont mona sorto sombi ba réseau directement au monde qui avec les bien canalisé. Très bien. Alors, tout ça fait maman. Maman d'abord. Avec le papa et maman Nato Matoni. Comment Nato? Mais tant que avec les match, tout ça comme on a absence il y a pas dans le stade. D'accord, surtout dans le niveau de la vie, il y a vita, tout le monde a la fibre, on est le combat, la fibre, la fibre, la bande de combat, c'est pas pour ta téléphone en soutenir. Mais avec club, on dirait de te combattre la ligue pour ce qui m'a bon, il tourne pas monter la équipe avec la 14, à 17, et à Oyaka toujours pour soutenir. Bon, il y a là le bas, ceux qui vont monter dans la fibre, qui n'a vite à vous monter à tester que vous les carabines. C'est tous les caca. Tous à la rana, dès que ceux qui matchent à vita, na bimanda pour 6 heures, na comme déjà installé. Donc pour la rouler avec équipe n'engage au bêta tout ça là maman au bayaka et belé mais vous avez vite ce que vous tant pour la bon on a raté tout ça vous avez tout remarquable donc beaucoup plus ba maman a vite les acaming so 4 mois de mars ndé pour s'activer on va activité pour na raison moi na biso pour s'activer non ils ala pour la moitié basi ba ndé ba roya temps na activité vite ils ala pour la moitié pour tout ça pe na section maman na kata vita tout ça na ngo maman vita tout zali yango pe suna koboka sumbela lokwa kokomona lokwa to komi na mama président ta biso Bestine naza mwana mwasi o asali conquérir na président d'équipe mususu yango ko senga ke ba mama o ya vita o bazana couleur o nzamba yebi o ya sala ba mama wana ba ya su mingi. OK mama Zinazi Mwana veya pour tout le bagage que non le logo télémi pour la coordination Bestine Azu équipe bien le comité tout check à proposer de connaître sur moi c'est ça en tout cas soko lobi bongo c'est comme mona biso te oui ndenge mama Nato auti ko lobao biso ba mama soko ye na 14 13 okokuta ba mama veya toza wana section mobimba ya ba mama veya bavandaka wana na 13 bavandaka na 14 oye kozwa ba jeune maman donc na vita ba maman baza ebele koleka na ba équipe mususu wana ndenge ozotanga biso tokotaka stade soki vita zobeta tolungwa banda kuna biso 7h30 8h to ade na stade ti vita ko sisa match ba maman baza wana oui tango ya stade oya kana délégation ba de sofutela ba ba billet to ya kana oui na stade na 8h ngo yo fandi na okaka bo mela na vita bo seleka singi bo ki wo jamais vita eza équipe ya bana mbongo mama nyonso tanga longwe na ndako ayebi ke nazo kene ko soutenir équipe nanga abongamaka déjà ndenge azokende stade ayebi ke ndenge na ke stade il faut na bongama talaka to ana présidente ya mwana mwasi mama Bestine azana posa ya ba mama ebele donc ayepe na vita akuti ba mama ebele alobi ba mama ko sala musala bo continuer toujours ko sala musala ya vita donc biso ba mama toza toujours na sima ya vision ya mama Bestine Kazadi
vision. Il y a Bestine Kazadi, j'espère que vous pouvez me commenter. Attends mon côté, tout ça, maman. Le la maman Bestine, Azali maman, jamais. Maman est maman baza na kati ya équipe à vita même accompagner qui équipe même na niveau ya chan maman vita voilà to pe momuke bande ko batali to lobela momuke basket pour na se des centres de formation des jeunes centre de formation sportif na niveau ya marché de la liberté wana formation basketter na des versions moi bande ko belé donc yango ezali pour continuer toujours na komilengela pour s'engager na différentes éditions na différents championnats. Il y a ville province, il y a Kinshasa, on a discipline oyo azali ko former ba jeune sportif on a tolanda Cédric Asembo côté na bango tolanda ndenge nini bango ba travailler. Regarde devant toi, Nous formé par jeunes talents, on va précéder Bisso, on va remplacer Bisso, Bisso Tomi Kolemba, on va relève la Bisso. Bon, le matin, chaque matin, donc de 7h à 9h, nous allons la formation à jeunes talents. Nous allons l'acsabango moké au Bisso Petoyebi, on va l'acsabango Bisso. Moké au Toyebi, nous allons l'acsabango, on va procéder Bisso. Baya pour remplacer Bisso, basa la paix Moussala, moké au Bisso Petoyebi Moussala. Bimisi mwa bakina déjà baobeta championnat bamosusu mpe basi bakei na mwa baéquipe mosusu donc c'est que résultat déjà ya départ ezalaki bien et puis ambition ezocontinue kaka tozobunda toforce malgré bacondition mais on est quand même là tozoformer jeunesse bana bazoapprendre bien bazoémerge mpe bien eloko nga na banda basket ana académie lelo vraiment on a maîtrise makasi eza dépôt rouling entretien bana koti na académie ya marché de la liberté nayebaki atelo te baprendre nga nyonso kodebisa kokima na ballon kochute baentretien barouling so bamoni bafai na ndako eloko asala eza te comme eza classe mpe eza yango mpe toyebi te so tozonga te toyebi nomi te baya na bango na en latéral basket ya marché de la liberté. Voilà. Bandeko batali bino posé bien les benga maintenant na kota bino so ko benga ko ta très bon posé bandeko bazan na plateau ba question pourquoi pas vous poser ba question na ba oyo na likambo ozanango ozatona eloko ozanango ozana besoin il y a information donc par rapport il y a ba club d'abino par rapport à l'équipe nationale par rapport il y a moi biloko ebele donc nako répondre na oyo na ozana merci d'accord répondre tous en deko aza ko benga de ça. Alors bonjour de ko benga pe kombona. Bonjour. Oui, ne pas moi. Pia pareil. Ok, bah on pense à on a suka. La caille, surtout dans le ndeko bobi pate s'il vous plaît tofungo le téléphone pour na bino donc ceux qui bozo benga il faut que ça va vraiment moi crédit et puis pour faut que ta rôle va présent par rapport il y a CG par rapport il y a question de tout ça pour ça. Alors bonjour ndeko benga pe kombona. Allô ndeko. Bonjour benga tupatiki papa le moi adora. Oui na tupatiki moi adora. Papa nyato na santé ya DCP kwa expo. Santé ya DCP. Oui, SMP ça pour se préparer toujours ça en coulisses, se préparer en coulisses pour déjà pour que les SMP pour un match la semaine de plus de 13 contre Al Ittihad Benghazi. Il y a Libye, on les a match, il y a beaucoup dans la 4, il y a tour préliminaire, il y a coupe, il y a tour des cadrages, voilà, il y a coupe, il y a on fait des rations et puis des SMP Ngakabeta, Nageska, Kasper match, on a ça arrêté à une date.
derrière. Voilà, donc on est là. Ils en ont poussé Sango. Il y a Damien Kleber, Motema Pembe. Alors, tout ce que là, moi, Bandeko, tout ça, Bandeko, tout ça, on a plateau. Voilà, avant tout ça, on a tout ça, des quoi de système. Alors, bonjour, Deko, bien que pour moi. Allô, Deko. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, la fille n'a pas de ligne. Au bien, n'a pas La fille Nangiri. la fille n'angalie mana abadiadingue. Nangalie ma ok, olo bininde. N'angalie mana abadiadingue. Ah, olo bininde. Ndeko toza kolanda olo bininde. Voilà. Ok. Ndeko vraiment tozaki na difficulté ya koyoka ye mala. Alors, tokomi koshite na émission na biso bandeko batali. Maintenant, toujours ça la tour ya table pour toujours précision bino boye bokuta biso na katikati bino bo brancher canal kinsi koyo bo kuti biso tuzana bandeko ya avec club awa na plateau na biso wata Emeka Bamba JP Ditutala mama na Tomatondo et puis mama Zina voilà Zina kaka JP sikoyo bino na niveau ya funa to mona kina na niveau ya mwamba Bestine Kazadi yaki ya Solani na supporter ya fait club. Alors bino na niveau ya funa boza ko milenga ndenge est-ce que déjà vous pesi invitation pour na koya ko sola bino to ezana mkana makanisi boko benga epo lemba déjà to mona kuna déjà ba placer bar likolo. De commencer pour la parole biso na niveau funa to so pesi invitation le vendredi la biso précisément est le 20 pour tout ça la basket na maman bisi Tanzanie na funa biso era karaté la funa era karaté o azolo boyebi ne lebse que no commando suicide chef d'antenne de Sika funa nous le na obeta ngunga nous date précise to maman bisi na Tanzanie na funa est le 20. OK et pas ya maman na biso na alors maman na bato ba koti biso siko na émission to le ensemble ba plancher télévision siko ba ko retenir ni na passage ya yo personnellement awa na émission to le ensemble kasi mingi na o état l'équipe na vita bon on dit là passage na ngo ki na ko lo ba no état l'équipe na vita na selo ya match o tozo kota ndenge to ko beta yango senga ikina benga ba mama baya ebele même na niveau ya église na Saint-Joseph to kusanga na lobby pour le petit équipe na biso na boko nzambe yango nde message na zaki nango et puis na district na biso ya province na biso funa to koteka ba Varese na biso na niveau ya rond-point Victoire to kutana wana à partir à samedi na 10h ti 17h to za mer ceux qui to remis 17h tant musu ba Varese et ko za ceci nde na kuma ina message wana. OK toke pa mama Zinazi après tout ce que ça na wata pas toujours ndeko Emeka Bamba mama lilo bana suka bana bia nyoso na mama nyoso o ba supporter vita mais ba fana la bana ndako peut-être on se prend la résultat za qui a bien été peut-être on a pas conflit ma comme bele ba bon. Merci beaucoup pour la parole au président de Soso na osenga toujours na ba mama ba o bana ndako bengi bino ozongi la stade nazo benga bino nyoso ba mima Lidi Sadi wa mwana vera ya solo balobi Varese samedi kozanga te na Victoire il faut koya kosomba Varese ba mama Aimé ba mama Sharufa tozobenga bino nyonso samedi boya na Victoire boya wana partir ba 7h30 to bandi déjà vente na biso ya ba Varese eza mingi te soki boye na retard ba 10h11 bokuta ba Varese déjà esili to bengi bino ba mama eza likambo ya ba mama to soutenir mama Bestine. Donc biso ba mama to wana sima ya mama Bestine na vision na ye elongo na ba président na biso ya ba province président Moïse président Eric Fouamba pona funa ozui président Papi Makwanza pona Moamba oyeko zwa président Kama na Chango. Donc to pesi bino ba mbote ya trop to lingi équipe na biso makasi to bengi bino bozala toujours na biso et ozala malamu mingi. Voilà to kepa ndeko na biso Emeka Bamba aza président de section je suis VMND tout ça pour le kaba vita mais na le sentir que dans tourna ba supporter vita même bandeko ya bandeko batatu na bandako ba comprendre déjà pourquoi na bibo Emeka bala faire oye bala faire oye tout sini tokolola
dit non le bac ça c'est chaud à moi là il a fallu en tout cas non les émissions on peut se la parole dans les charges chose on peut se la parole dans la charge au moni Bessine Kazadi à visionnaire na pèse d'abord merci na ancien président na biso nyos to la civic club merci na bino au c'est la biso l'autre mo fort atiki biso na place au kenan donc poto ya moto gabi Bessine Kazadi a la vision d'abord changement de mentalité tant de télémi qui va na mbongo on propriété funa bala funa otelema bandalungwa miringiri kasavubu kalamu na bisibino black te makala na mondi bino motelema. OK, toi aimé Jean-Jacques Lombela autorisé biso et ça a pris pour na fan ba téléspectateur rebelle au bazar retourna par rapport ya prix en tout cas prix à Varese ya personne zelaté pas personne zelaté ou apoya la victoire la victoire dimanche na 10 samedi samedi na 10h ya na victoire la place les artistes au Comona na 10h au Varese na pas la ville les châteaux na pesi bino mbote o équipe la civic club na batalungu na pesi mbote la président moko Christian moko FMI jebe molakisi staff tout ça va mettre là bana tout ya mola remontada en tout cas pour la Varese na bino 10h la victoire plein dans la tête à l'autre de en tout cas vite à l'Ibama avec des tirs à la coupe la coupe blanquité donc rapidement match merci beaucoup. Il a fallu gagner le bako au téléma. En tout cas, je suis un peu content de ah, ma supporter vite. Donc voilà, tous ça pour chiter une émission, tout fait ça Watangomba Maloba, Watango ça la résumé, il y a ma camunion sur Obo et là qui a une émission tout le bela ma asano. En même temps, yo pe ba mon akona côté ya ba Varese na bino au tekaka. Toujours ceux qui prient et oui, merci. Je crois au moni tous allés awa bandeko balobi ceux qui au moni tous allés dio oyo ceux qui au moni naza na attaque kuna ezali pour na force avec club boyebi que to bagni ko défendre avec club depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui pour l'intérêt ka ya club ndeba mama ba uchi ko loba toujours servir équipe to déclare salaire te tozo salela club et loko to yela ki awalelo ezali pona messe ya munene to zala ngo lobby eza action de grâce soki ba lobby action de grâce tous les présidents sectionnaires ba ko ya wana na ba sectionnaire tango zoya tozo kende tango kitunga eza wana tozo lakisa nano enveloppe ya kilo o sango pena ko santi ke no ba beklibier azambela ki awa sikoyo na milito Varese la biso zote kama $15 soko kena changu mwana changu tu okena liberté si mawanga boka ndeko somba Varese osomi Varese wa peso cash o moni ba